Hey folks, guess you heard this morning I tested positive for COVID. But I've been double Joe Biden mokonzi ya Etats-Unis azwami na bokono bwa Covid-19. Maison Blanche tonda ko ya mosala moye e sakoli ete Joe Biden amonisi bilembo bwa makasi penza te. Azwaka mangwele mbala minei na mibu tuku sambo na liubwa. Joe Biden auti kosilisa mikolo mibale mileki mobembo moye ya yambo ya bokonzi na Arabie Saoudite e pai azalaki kopesa mingi mbote ya likofi pona kobatelama na Covid-19. Elobami te soki akotiama na bokangami po na bokono boye. Lobiloleki Joe Biden asakolaki ete azali pe na bokono bo cancer ezalaki tango azalaki kotala ezuni ya kala ya carbone na Somerset na Massachusetts epai asakolaki état d'urgence po na mbongwana ya climat na kotalaka ndenge moto pe molunge mozali komata na mokili. Maison Blanche elobi ezali cancer ya kala ya moke na loposo. Thanks for your concern and keep the faith. It's going to be okay.